Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande ko ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapa na bino. Ata fouchette aux alangote. Lelo ba prière moi si wana ba faire moi si wana nzamba otomboli yo. Okomi na position songolo pakala. Et comme yete. Au moins de au côté ma bena katanda pa malade kidi. Shalom, 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 shalom ma famille que Dieu m'a donné. Shalom Nabiso Nyonso, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit notre partage. Bisika Nyonso Oyozali, tika kimia na nzambe, o mokile pe sarate, pe bolamu na ye, pe bolingo na ye, ezali kolo na yo nyonso, ezali kolo na bino nyonso o bolandaka nga, ezali kolo na bino nyonso oyo. On bwaki kaka bozalaka wana pona kolandaka nga atuka nzamba lola a continuer ko salela nga biso bolamu ya mona banda lisolo na nga lelo malolo beta lisolo tozongisa matonze pa ya nzakomba. Éternel tendre Père tolobi merci pour na grâce au sali biso ya komona na lisusu ya kotala na lisusu nde tozotala na ngai na famille na nga oyo pesanga tika bolamu pe bolingo na yo ezala partage na bango mutu moko te o abima na nzela mwasi asela nga bango mabe mutu nyonso osela bango osala bango mabe justice na yo esalama na kombo na Yesu Masia amen. Merci beaucoup bozaka tellement ebele voix ezalaki tellement cassé yo moyena sala ba émission na ngeza akite malgré vango comme bonganda ndam on habité famille na nga bakozala ba manquer nga mikolo ebele te jamais en tout cas c'est impossible yango na ye ko beta lisolo yo to s'abonner to aimer to partager yo non otalanga sokona no s'abonner te en tout cas s'abonner na chaîne oyo Maman Lorraine Mbala TV parce que ici il y a bonzambe kaka bonzambe rien que bonzambe makamsusu ezalaka te en tout cas to s'abonner to aimer to partager lisolo nange eza nini bandeko nanga surtout na robeta sete bandeko mibali bino boza na basi na bino boza bien en tout cas fanda na mosino bien po lobi olela te wana mona couple Mazel papa Jean-Jacques Mazel bisika azali na peche ba mbote mon papa chéri mobali ya maman Marie-Paul Lubamba ma belle chérie na peche ba mbote ba bisou ba gros bisou na yo na peche mbote na maestro plus 33 boss ba mbote na ngwana mazaba maestro plus 33 boss na profiter ko pesa ma maman chérie na peche Marie Bama bambote na yo na pesi Mama Rebecca bokilo nanga Mama Rebecca muta botelanga mobali bambote no ngwana bandeko nanga ye lisolo eza nini bandeko lisolo yo bolamu ezo balukelaka batu bolamu batu basay bolamu ezongela bango mabe en tout cas nzamba sangolu na avant banda yo mto sa bolamu kotika osa bolamu te po lobi oyebiti bolamu wana te obuki yango te bano ata bakoko no bobika bolamu oyo sala lelo lisolo eza nini bandeko nanga lisolo ezali papa oyo abotaki te azwi te otangisa mwana ndeko na ye tangisi mwana ndeko na ye mwana ndeko na azwi diplôme d'état mwana te mazaki mayele abi non lokwa nga lazwi ngolo obota te natangisa na invertir na mwana ya ndeko na ngai azwi diplôme d'état na obunda na tinde poto papa oyo mo ba possibilité nazaki homme d'affaires mo ba possibilité ezali opema ko alonga nzala alonga kolela mo ko pema opema o respirer pe mo pepa bien ala la peine na ko pepa bien au vivre pe vie moi ya bien azaki na moi chérie na été mais fiancé na ye fiancé wana ke asali ki akoma wa koma lelo wana a inverti pe na vie ya papa oyo azaki reconnu na famille mo ba yebi ba baza processus libala quoi atangisi mwana ndeko na ye komi mwana ndeko na sana tinde potation na mosi na ye bien en tout cas non to balani te mais non peut to botiti nga pe na sali vie na nga la 8 ans bota te
Si tu bala na rato botaka mwana oyo osunga pe bana biso parce que lobby on ne sait jamais. Na lingi na tinda e poto. Mbongo na ngana sa makambo na yo na tinda mwana oyo poto. Moi c'est pasaki mutema malama bi non problème ezate tinda e ngata mbala sima. Tindi mwana kasi na e poto mwana ndeko na tindi e poto mwana pa ndeko na ki atangi pe asisi ba classe na ye taka kotanga na poto eza facilité. Tangi na poto asisi ba classe na ye sisi ba classe na ye kande zalaka aotanga noko ndeko na ye noko na ye azosa nini azoedaka ye mutana na poto me mbongo ezouta awa eke kuna soutenir ye quoi parce que noko ne pas aki na mwa ba possibilité na ye ntango atindi ye poto asali makambo na ye nini boye ekoma ake kobala mwasi ake kobala mwasi boye ndeko na ye oyo atinda ye mwana na poto abi non atuka nga mwasi oyo nga esprit na nga na esimba te na sepela na ye te bacréele ka problème kaka atuka soko kobala ye tokokende te famille elobe décide atuka ye te mobala bi bon nasu na shota banzo kosakosaka mwasi banzo kosakosaka mwasi téléphone elekate mbenga moso benge boye téléphone elekate so moso eluki bo azalaka pe te so ayoki la famille boye bamangala moso abi atuka naza mokolo na comprendre ke mobala oyo alingi ngai su te bon amifandisi na ye aboyi na ye mpe akenda ape su te mwasi pa vanda ye se retrouve mwasi amitala boye ana zemi ya 2 mois zema 2 mois bon loko aboyanga aboyi mpe na zemi na vanda na ngai mwasi pa vanda bafamille oyo mwana sosali mbeba balimbisi mwe baki etiki eza te bavandi na ye ka parce que bafamille mpe ezali babi bon eza lango fin du monde te loko oza nzemi kolanda te biso moko tosupporte mwasi mpe aboti na ye mpe mobali mpe avanda kuna grande sœur na binga toza na sœur mo tosambela na église moko en tout cas sœur wana aza bien soki obali okoavance na vie en tout cas sœur wana priaka debriyaka mpe asalaka mpe aza makambo ne mpe asalaka en tout cas aza baso bavandaka te ke osalelaka ye non ye mpe adebriyaka bien ok ake mpe pa fi wana mpe litoi mpe bayolingana mpe asa nini ahonore mpe fie na bali ye ntango abali ye ope balobaka 6 baluki 9 akoti mpe na ndako mwasi mpe asali bango mpe face b wana nopesa face a asaleli famille face b caractère nyonso ebimi na ndako nde moto akoya te soki moto asengi mobali mbongo atindi pa mwasi so ntango ake pa mwasi ozwaka oyo mwasi apesi soko osenga ya 100 mwasi apesa 50 osenga ya 50 mwasi apesa 25 bongo kaka kende mwana na pe na poto ntango asisi classe akomi mpe kosala ntango akomi osala mpe mosala mpe ya bien noko kuna ntango abali mwasi na ye batie na ndako noko azalaki homme de fer mwasi mpe bisaleli mabe mwasi azo inverti na famille na ye azo inverti na famille na ye donc azoconstruire aoconstruire mpenza aosalela mpena mbonga mobali mobali ka nde ezalaka nango ka nde tolali olamuki bon se jamais ka nde makambo ngo ezalaka mobali ayokweya AVC wana bandende na tension souci aosala mbongo ma aomona mbongo te basi mibalo bazala maboko pete o bazala clair na basi pesa mwasi mbongo ka nde ezala pesa mwasi mbongo mwasi paso sanya obomba mwasi mobali azo travailler ma aomona mbongo te soka tuni mwasi na ndeni nango rotuna ngai bo ntango bandeko no bayaka basenga mbongo yozeba te ntango obimisa ekewa mpe ekekondama tezosila soki koma osala mobali bien te mbongo nango travailler na opesa mwasi na ozala clair mai na omona mbongo te ata mbongo boye mbongo koyiba mbongo emonana na ndako te na mwasi mpe bazwi chance abota te mwasi aconserva ata akomprendre ape te eza ndenge na ngai o to ndenge nini basali baexamen papa oza bien mwasi mpe aza bien soki tozoyeba te problème eza nini mobali mpe mwasi basusi wana na okola ntina komi na age oyo non naboti te mbongo ngo mpe na osala na omona mpe clair te basusi wana mpe kaka eosala nini tension wana ale AVC brou loboko à droite AVC papa kosoigner bambongo ezokende malade bambongo ezokende mosa binani kande bambongo ezokende okomeninga mpe pave alamuki mpe na ntango akangisa kima mosa sundola akima mobali asundoli mobali ntango asundoli mobali une semaine mobali ka ye moko batoli mpongo yango azalaka na bandeko te to ndenge nini
poyemo papa lupang ba locataire kaka tout le monde a pas de kosuba ya kate to pe bande ko ne suba zate mutazo ke na kokufa boye penza lisungi te ka ndeza la ka pe mkomsuka avandi boye mo malobe ko mo bima pe sa adresse ya ndeko ne atindela kiye mwana na poto pande kwa ye wana mobala lobi abinde ko la biso ko bi boye sa le pont pe basanini ba pese rapport mobali moi ça kenda ka botola mukina tango mo za kate mo sa kenda ndeko na bino ka boye na niveau penza ndeko na biso comme na niveau yo kaso bande ko le bobengola mwasi na hote tonto ya pono tu ne biso pa mwasi tonto ya pono tu ne biso pa mwasi siko mwasi ngo yo aseni akimi yote o pesa ki corps ame pa mwasi siko mwasi ngo wa o betela biso to mobile pe mo aloba ezate mo aloba pe ke na azaki na mwasi na nga malamu wa kaka bino la landaki bino le na te mwasi na nga la porte moi pas s'exprimer ezate malobe ezate ndeko pe ana soigner bi pardon bad biso eko simba te ndeko senini akei asolo na prophète na prophète na bango ndeko na biso tala boye bisika to bande ko sambela serment ko boye prophète ana pa ba prophète bazala ya ba prophète miso ba koma ko tinda ba groupe ba kenda ko tinda ba groupe ba ka masolo ba famille yetango ya le kakanzela wana beti yo lelo prophétie to lingi ba basi ba lingi prophétie. Les vraies prophéties c'est la parole de Dieu. Les vraies prophéties à solo et ça maloba nzambe lokola bino bolingo tanga bible te bolingo sambela te ka ba prophétie yango zo betela bino ka boy lelo prophétie pour exangisa ba prophétie comme ko panza ba famille prophétie comme ko panza batu non banganga baza soute banganga toyeba kiwana bazate banganga bangana bakoma ba pasteur bangana bakoma ba prophète abitala bo zipe lisola beteli ndeko na ye abeteli prophète tala boye le lokotinda kabinani non eza problème musala te ye moko za na misala mabe azana misala mabe tema prophète ayebi ke moi naza na poto moi bakolier yaka kipaka ye mwana wana pe noko atangisa ye ata kotuna ta santa noko et l'autre côté il faut faire attention est-ce que basola na mwana na poto bien basola kabi keba misala na ma bende salier bon azana ndoki basenga ke mutu et simbiti yango moni a sacrifier nzoto na ye a sacrifier loboko na ye yango mwasi pete mama ndaya ko sambela makasi yango mwasi ana ko kite akei bon yezande bongo batuka na quartier ndezalaka bayeba pe mwasi na wana kenda wana bakutana peka parce que ngomba na ngombe kutana te me batu na batu bakutanaka te meza lisolo eza vi mulai eza mulai na okata kata parce que mwana beta via mulai so na 20 na 19 minutes ezate bakutani pena mobana mwasi wana kenda wana bakutani otika mobali na yo ndo tika mobali na obonga beza mobali na ngata zaka likangu na ngabie abalaka mwasi na babalaka na yo abalaka wana esimba te mosa kimai na ndako abota pete abia bon azaka apesi pa adresse abina mona ke na le pont moko boye bisika ndeko na nga vanda bisika ndeko na nga futelaka mobali na vanda wana mwasi pasi ani na ke ya ke atala boye demi mort basa mitema minene bazali na vie basa mitema minene babi ko supporter atali kabite na linga mobali omingi na kotike boite abanti ko landela mobali ko ke hôpital ko ke bakine banini mobali akomi moko bouger le boko akomo bouger le boko famille babi bon choisa parce que ça ba famille mususu balingaka mobali bandeko ata sali mabe bon ba mona kan ndeko mo mabe mobali ndeko na bango za malamu neti ba famille na biso boy neti ba famille na biso boy pendako grande sœur a préféré ngala na bima mabe mais mobile na bima malamu donc ba famille ezali abino akomo kende ko soigner mobali soigner mobile pe le boko komo koningana le boko komo sa mouvement munoko komi koloba si abino soit numéro oyo benga ba yo se retrouve mbongo pende sili par terre et loko isate parce que mbongo azwa ki choc makasi munoko pende tenga maki hôpital ba mama ka basimba ka bandiko simba maboko ba mama boko kwana basimbi papa pasani ni boko comment bouger ba mouvement akompe koloba
Bisi mosi na bino benga Gelor. Azui pe numéro a pesi. Papa est sonné à tes mains libres. Gelor. Noko ado force malobeso bimako noko bando kenda sunga kangate obosana ngai mbala moko pe abisava na rappeler yo akata bengi mama na mama ngane naza boy musalawa groupe na biso ezaki problème na on comprendre te na kebo ba bisinga na zonga atanga bengi ba kebo ba bisinga na zonga na zongi na tongo bona utikuna baby singa ba benganga meto na zongi na ndaku na maman noko abengi ngai abien noko pa bengi yo musala nzo kende boza noko na yo soka bengi yo biseke ozana misala mabe en tout cas to s'abonner to aimer to partager lisole esuki ate mais exactement moulai vio yo ezana ba réalité lelo prophétie et comme ko panza batu na place prophétie et sangisa batu mais prophétie comme panza batu na boy prophétie te mais ba pasteur tango zo pesa mutu prophétie yeba ke mutu nozo pesa ye kondimane za ndenge nini parce que za batu misusu abongola na ye elongi mais motema abongola te abongola elongi mais motema abongola te muta bongo tango pese prophétie ke muta sala oboeza boy ok nango na bonzoto tango lingo pesa mutu prophétie yeba ko étudier so na pesier profession est-ce que ko supporter to famille ko panzana en tout cas merci beaucoup bino bako respecter moi sindenge ba respecter moi sa cause na yo ceux qui respectera moi si la famille na yo bande ko ba respecter moi si baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choqué basi na bango tango yo so bimana ser wana lelo ser wana lingi yo wana lokote olala kapana bino ata fusha tozana ngote lelo ba prière mwasi wana ba fera mwasi wana nzamba otomboli yo okomi na position songolo pakala e koma yete o monde te okota mabena kata ndako maladi kidi